écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio Télévision Lisolo. Oh, Kota Zambana Joachim Oyebi Radio Télévision Lisolo. Papi Bisikita Odon Bambu Kota Zambana Radio Télévision Lisolo. Maman Coco Yabana, Maman Thérèse, Modèle, Joshua, Géomètre, Empereur, Mafungu Lipopo de Toulouse, Bon Lipasa, de l'autre. Les grands pétroliers, Mombo Mitava, Mafungu Lipopo, de Toulouse, le commandant Po, Lipasa de Londres, le combattant Poche, Amoshi là-bas, le commandant Ibu, de Suisse-Irlande, Maman Nono, Maman Alice, Maman Dédé, Maman Anto, Radio Télévision Lisolo, toujours number one. Kota Zambana Joachim, mon pays, ma patrie. Mon pays, ma patrie. Chipé Mouvilila, Chimène Makoso, Radio Télévision Lisolo. Prof W, Kota Zambana Joachim, mon pays, ma patrie. Prix de vie d'exemple, Maman Igete, on conserve Maman Chipé Mouvilila, Radio Télévision Lisolo. Mère Sophie Mawaba de Parico, Annie de Bonne Bruxelles. Mafungu Lipopo de Toulouse, Mafungu Lipopo de Toulouse, Radio Télévision Lisolo. Zéro Babel, Jean Bruno de Irlande, le président Tom Naloune, Radio Lisolo, mon pays, ma patrie. Kota Zambana Joachim Tuna Papi Bisikita la radio Lisolo, Bobina Kawabie, la radio Lisolo, Bobina Kawabie, la radio Lisolo, Bobina Kawabie, Mafungu Lipopo, Empereur, Tuna Bina Motuna, Bona Europe, Tuna Bina Motuna, Bobina
Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Nabanzi bandeko tokomi na tango oyo toyambaka mbuta Zambwana Joachim. Mon pays, ma patrie. Ya solo bandeko nyosu bolandaka mon pays, ma patrie. Bozala toujours na nzela ya singa. Na miniti muke nde tozwi mbuta Zambwana. Na banzi bandeko oyo nyosu tu bako sepela kokota pona ko intervenir. Kokota vraiment na lombango pamba te lelo mbuta na biso mwa désert ditana ye ako kende coup sur coup. Yom tozelaka muta suka nde okozala na retard. Na banzi bandeko de 19h à 21h mon pays ma patrie. De 21h à 23h, Libala Bosembo, Mama Igete, Fulangenge, Esika Oyo, Akopasola, Libala Bosembo, Bandeko Obolandaka, Yabino Mbuta Zambwana Joachim, Nasimanze Mbunde Bozuye. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. Ah, Mbuta Zambwana, mon pays, ma patrie. Radio Lisolo, PSV. Ah, Kongo ya Masia di toujours l'icologie Nana Nzambe Yoka oh Libiki ya Radio Lisolo oh Gaye Yoka basali nyonso bameka Radio Lisolo bakopie ngai bakokoka te kombo ya masiyabi DSV mon pays ma patrie le meilleur conseiller de la diaspora congolaise Babi Bisikita Odo Mpambu les grands dépositaires célèbres Mavungu Limpopo Empereur le grand pétrolier Bongo Mitasa Juppé Lubila Chimène Makoso Radio-Télévision Lisolo Mère Sophie Mawaba de Parico Kombo ya Masia Apôtre Doge Soko Oplombe Yoka Kombo Kombo ya Masia Hey Gaye ah maman Ndite moi bakolonga te alonga te mama koko ya bana mama Thérèse Mondele Radio-Télévision Lisolo Mbuta Zambwana Yoka soki na ye te Radio Lisolo di ah mon pays ma patrie mama Annie Temo Elodina Floris MK Madia Mbuta Tempo Radio-Télévision Lisolo mama Nicole Mpambu ah mère Solange somme des anges mama Igete Mokonza ba mama Yekaye Kaka na Yesu Radio Lisolo mama Makila Makila na ngai soki na ye te mama Eme ah motema ya papa papi Mafungu Limpopo de Toulouse mama Adele Talima le grand pétrolier
Radio Télévision Lissolo, mon pays, ma patrie. Comment vous les comprenez? Et Toulouse, Chomet, mon pays, ma patrie. Nous recevons Joachim, Maman Annie Demo, États-Unis d'Amérique. Alléluia, Kembona Yahweh, alléluia, Kembona Yahweh, mon pays, ma patrie. Sans plus tarder, tokolekana lombango kuna na mboka États-Unis d'Amérique. Kopesa maloba na mbuta zambwana Joachim ndeto kampoke mwalelo e boto mbuta zambwana Joachim. Eboto ndeko nanga diana sulufutu de Wuppertal. Eboto bandeko nyonso oyo bokolandaka 3 fois www.radiolisolo.com. Eboto na bandeko nyonso oyo bokosalaka prudence na kolanda masolo oyo ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana oyo pe bandeko ya bokoko basili kobenga ngai le dernier zwa kuvu du Mekongo kati na masolo na ngai ya mon pays ma patrie nde bisika oyo lelo tokokutana sur base ya bamasolo oyo tobandaki lobi pe esilaki te sur demande ya bana ya Congo, bana ya Kinshasa, na ba station relais na biso oyo ezali toujours connecté, Margemende, Omalange, Lambert, azosala nyonso a bloqué ba fréquence na biso ekota na Congo te. Mais c'est à moi de vous informer que émission ya mpoko lelo ezali révision sur demande ya bana ya Kinshasa. Bana ya Kinshasa lobi balandaki émission na biso oyo deuxième section nango ezali kolobela l'insalubrité, to salité, to assainissement, bo peto ya ville ya Kinshasa tant balandaki émission oyo na bokebi nyonso babi mbuta pour qui les yeux rouges zongisa yango lisusu bakota te mais ba information basili kopesa ngai yango nde tokolandela yango lelo nazalaki c'était prévu na pesa bino mpoke mosusu mais bana ya Congo balobi ete Kinshasa ezali sanzala ezali jungle ezali dépotoir ezali déchet ya ba maladie ya ndenge na monde. Donc soko ngobela yaka na Kinshasa yango ndenga bayebisinga ye soko ngokufa noki na vina yo yaka na Kinshasa yango bayebisinga ye parce que Kinshasa ce n'est rien d'autre que dépotoir ya somo dépotoir o bangba pangusa ngo kaka na tamba moni Sarkozy soki François Hollande alinga na Kinshasa yango wana bangba bongisa ngo eko bongisa yango selo ba rapport tozu na Kinshasa bazo bongisa kaka piste ya bavelo na bango oyo bakoyambela nani la francophonie elingi ba ete bopeto ya Kinshasa eza ko défendre sikoyo na bokonzami ya l'homme noir si devant mundele bobongisa Kinshasa eza basé sur la francophonie eza le complexe d'infériorité ya André Kimbuta devant les petits français parce que André Kimbuta Natamu ya vivaka na Kinshasa, il ne s'intéresse même pas ya soit ya ville la Kinshasa. Bongo nyonso zwaki na bambula nyonso budget nyonso ale yango bakena ngo na ba campagne na ba bourrage les urnes basaka na bongo nyonso pona kotia Kabila na pouvoir et batiki peuple batiki bopeto ya ville na sima e na data lelo bakomi ko luka bongo par force oya ko luka ko pangusa ville la Kinshasa. Mais bana Kinshasa ba kebisinga ete pour qui les yeux rouges balimba zo nani zoba est-ce que stalité ya Kinshasa kuti ezali na Gombe place bazo ni bukela ka bandako wana est-ce que ba maladi o eza ko beta Kinshasa ezo beta na bali gablo o bazo ni buka kana balabala o batika biloko wana luyambulance ngaba yaya botika buzeberi wana botika lokuta wana na ye na mbula oyo etosila
bana Kinshasa balobi ete soki boza ko se concernant soin ya ville Kinshasa lebo ya mefiske na marché o ya musée Kabila eza na masina wana yo André Kimbuta oza mwana chango yo André Kimbuta na ba bourrage des urnes o tiko sala kuna olobi ete ngoyi mulunda apesi yo caché ete ozali député national na chango pourquoi pas bana la boko la bopeto na chango pour que ne kolakisaka bopeto na ville na place bat bazotoyaka na bango na grand marché wana na côté ya poste wana na Kitambo na ba place centrale non ezali piste ya ba vélo na bino ba course bongo sala na ba francophonie ya ba François Hollande ya mwande bokei kuna ko bongisa ba place ya tubo komi ko kosa na timbre ya 14e sommet ya francophonie pour dire que oh ngai André Kimbuta na lingi ville kota bopeto ngai Muzito na lingi ville kota bopeto ngai Matata Mponyo na ngata poto bongisa ville ya Kinshasa oh buzoberi oh bokuta na kina ngone bambula nyonso oh ya 11 nyonso bovani na Kabila ya kokosa ka bana ya Kongo mayele na bino ekosila bana ya Kinshasa ba renforcer supona kolobete mbuta teta bango lelo yebisa bango pesela biso bango message mabe nini ozali kosala yo mbuta sambwana na émission na yo ya mon pays ma patrie est-ce que soko lobeli makambo pete ya Kinshasa ona ba réalité ya Kinshasa ville ebongi ville comme propre est-ce que bango pete batali boso bako sepela après tout ba hôtel oyo etoni na Kinshasa ba mituka kitoko toko ezo kotambula na Kinshasa ya banani si ya bango ba Muzito ya bango ba Kabila ya bango bango Mulunda ba Lameru Mende banani et pourquoi sikoyo baza ko sala makambo comme si bazomona biso tozali contre bango pendant que bolamo ya ville oyo pe ba premier bénéficiaire ezali babango baba dia kwao batiya ko tika na mokili bato baza capable ya koteka pays nyonso pour na protection na bango individuelle bato bazali capable ya kopesa les petits rwandais aya a gifle congolais aya aboma na e vike ngai André Kimbuta lipa na ngai ezanga te na mesa. Voilà pourquoi tous ces commandants ya police baza ko liaka musuna André Kimbuta. Pourquoi tous ces politiciens baza ko liaka cop na police na ba robot na bango. C'est parce que bazomona pays te, bazomona pays te, bazomona ba budget na bango, babongo na bango individuel na ba famille na bango. Ils ne voient pas le pays. Bazomona pe bo peta pays te, bazomona ba pembeni na tout autour ba intérêt personnel na bango. Voilà pourquoi bambuta oyo basimbi politique ya Congo balingi mboka ete kama na yango ba Rwandais bazona bango uvike bango ba jeep na bango ezali ba compte bancaire na bango ezali ba makamwa kitoko ezali biboka boye bakotika la ka kokanga minoko na bisote bakotela biso minduki bakoboma biso ya solo me bakotika la ko boma makanisi na bisote meme bana na biso bakoya bakosambisa bato oyo bakolandela bango ligne par ligne ya poste par poste ya année par année ba travailler ki mambuka wa kaka na kala makambo ekozala kaka na Congo boke de gauche bozo ma droite boko boma biso me boko boma ba génération nyonso pété mais ce qui est vrai tant que ya ko tsaba laka na ba radio lisolo ba radio oyo nyonso ekoti na Congo na internet beaucoup bloqué ba ndenge bolingeli ba kozwa ba fichier s'il faut eyela par email ezako yaka s'il faut eyela na canal nyonso ezako kota na Kinshasa mwana ya Congo okotika laka ko bloquer yete parce que azali peuple azali océan okwana ko bloquer mai te muta bloquer mai na mabele oyo pe ya ganya mai akotika laka kozala te peuple azali plus que la rivière peuple azali plus que mai. Voilà bana Kinshasa yango ba pesinga encouragement ba mbuta masolo bandaki lobby ezwa ki penza bisika na ngote esila kite donc attaquer yango ka lisusu donc émission mpoko lelo tokosa la balance entre qu'est-ce signifie l'insalubrité qui est salité ya Kinshasa na assainissement parce que beto moni ete ba politiciens oyo si bien que ba tangi ba classe si bien que ba uti na poto si bien que baza le pouvoir ya autorité à signature mais baza incapable ya comprendre que insalubrité ezali opposition ya assainissement bazo sangisa ba mo oyo baza ko yeba ko définir te parce que okodi ko lobela assainissement ya ville te ko tia soin na ville te ce qui n'a au toucher source ya cause ya insalubrité te awa question ya mnene to zaina yango oli ko lia soso olingo lia maki me olingo batela société
sikoyo olingi kotia soin na ville ya Kinshasa po be yango assainissement ville ya Kinshasa, mais olingi kobatela ba condition oyo l'insalubrité ekotelaka te. De place oyo je me demande bien Matata Mpono azali nani pour ne pas aussi comprendre que quand il était le ministre des Finances, est-ce que a financé projet ya anti-insalubrité ou bien ataki mbongo pona l'assainissement ou bien lingi kotia mbongo na data pona assainissement, sinon que assainissement ekutaka na mbongo te. Donc voilà comment bato bazokanisa ke bazambwana bazoba ko baya na moya makasi baya kotiaka ba loi oyo ya buzoberi oyo eza kokomisa bango plus que zoba de buzoberi, puisque la place oyo yo yebisa ngai namba yebiso ke mbongo yango oyo soit $10,000 tia lupango oyo soin pona nini parce que salité ezali awa olongo la salité okene kobwaka yango na bapesa yo $10,000 balobi lupango oyo ekoki contenir ba déchets ba salité ya ndenge na ndenge. Alors soki salité yango eye utiliser $10,000 oyo pour nettoyer salité yango. Soki ozali mayele na banza eloko liboso okosala oko garder $10,000 na yo comme prévention que ezala wana otango salité ko ya na pangusa na utiliser yango na so ba chlorine ba biloko produit ndenge na ndenge ba brosse ko futa batu ko pona ko pangusa na ou bien na bloquer déchets oyo désordre oyo eyate comme ça na fin de l'année na justifier que mbongo na nga ya 10,000 na nga na zwa ki pona assainissement ya lupango na nga ya ngoyo na tikali ko utiliser ngote. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à prévenir que batu baya kotia insalubrité qui est salité baya kotia ngote. Donc c'est ici où le gouvernement congolais n'a zali sous ko comprendre ngote est-ce que batu oyo bazana ba tête et salaka ou bien baza batu moko bazoluka makambo na peuple et oluka kama makambo okozwa yango. En réalité, le gouvernement de Kinshasa devait d'abord savoir que tous d'abord n'a besoin d'assainissement dans la ville de Kinshasa pour le moment. Mais tous a besoin qu'on contrôle d'abord l'insalubrité. Insalubrité est l'unique été source nini et ça pour provoquer salité et dans la ville. Parce que Kokombo la ville, par exemple, na côté Yolo, na côté ya centre-ville, problème est salité. Mais on a tongo Bokombo la qui bosali assainissement, mais bosloucher l'insalubrité. Parce que yaka na côté Ngaba, yaka na côté Kindele, yaka na ba rivière nyonso oya Kalamu wana tozana combien de rivières est traversé ka Kinshasa. Yolo rivière o traversé ka yango euta ka wapi? Kuna na montagne na campus na Kindele source na bandala kuna. Yaka na côté ya Ipen, baza pe ba rivière oya kokumba ba mai malebe. Ceci acquise que côté ya ba montagne ba campus, côté ba Kisenzo, ba ndenge oyebele Kinshasa no ezali source ya insalubrité mususu pe ekoyi kozala ete peu importe comment on nettoyer Gombe, Yolo, Lingwala. Mula soki beti eza capable ya kokumba ba déchets nyonso utaka na likolo kuna eye et puis eye na osu ko vanda na kata ville. Elinko ba ete na ba quartier ba veme na ba Yolo nyonso na bakokamwa ke mais tosala ki salongo awa ya assainissement ya ville. Tobongisa ki ville. Mais comment possible que ba déchets eye sou ko vanda na ba quartier na biso ana tango mai pression est diminuée et puis et mai eleki ba déchets etikale. Elingi ba ete toza ko lutter contre l'insalubrité mais awa toza ko sala kaka assainissement qui est toza na biso ko sala mosala mokote qui est yango André Kimbuta azali ko sala na data lelo yo muntu oyo aza ko senga cerveau na ye naza ko finga yango te mais aza ko senga révision et raisonnement. Parce que Babiloko ya boye, c'est clair. Kinshasa, assainissement. Kinshasa, soins égalité. Kinshasa, taux de mortalité. André Kimbuta azana bureau moko eza ko pesa biso statistique ya nombre de décès par jour. Mais en réalité, nai chaque fois na benga Kinshasa, soki muna yoki ebembeza na quartier te, na koyoka sango ebembeza na église. Soki ebembeza na église te, okoyoka eza na quartier. Ce que dans le quartier, on a une relation il y a au moins un cas de décès. Donc, nous avons fait. On a fait la moyenne âge à Batubazali Kokufa, mimi banamike, après banamike, âge moyenne. Na Congo, bibembe, ezaka ba millions ya âmes oza kokufa na Kivu.
mais tozape na ba cité nete à Kinshasa et kogi kozala la première ville sur cette terre où ils ont un taux de mortalité ezali trop élevé. Et ceci est dit par l'insalubrité. Parce que un typhoïde signifie salité. Mutu mokote alors à Kinshasa a réussi à se protéger contre la typhoïde. Pourquoi? Parce que au pesi mutu mbote mutu en un typhoïde et katsi na ngambu ya mutu mususu. Yo za soin, ça va. Et bongo siko na tangu au pesa ki mutu mbote, mutu wana akei na toilette wana akei asalanka na pembeni wana. Poussière wana, salité wana. Tango zali ko se mélanger, baye ko boka ngwapi na ba four. Et four wana makamango yango tokolobela ba four etondi na Kinshasa par-ci par-là. Lobi to passage en poké yango. Bao balanda kingai bozana opportunité elelo ya ko récupérer ressources émission oyo parce que bana Kinshasa ba sengi yango pour cette semaine oyo ezali semaine to ko s'attendre s'il faut que mona pe bibembe ya ba police ba robot to ko mona yango parce que André Kimbuta azali déterminé ye na matata mponyo ba avancer na assainissement pendant que ngai na émission oyo naza ko yebisa bino ete André Kimbuta aza d'abord na besoin assainissement mais aza na besoin ko lutter d'abord aussi l'insalubrité. Baza ko tia les chariots devant le bœuf et bœuf aza ko mona nzela ko kendete. Baza ko provoquer ba situation ezali ke eza na place oyo ekwaye ko zalate. Raison moko ya ko chasser ba mamana ezala pona nini? Bazo tia salité na ville. Mais est-ce que salité oyo ya ba magasin, ya ba shop, ya ba biloko oyo nyoso soit ba li gablo oyo ba buki. Est-ce que yango mzo ko pesa typhoïde? Est-ce que blocage va balabala pour mituka elekate mituka na bango to yebi yango na ba mindelo baza ko piataka makolo na bango des impérialistes parce que ce sont des bazar plein de complexes d'infériorité toutes les autorités congolaises bazo lenga de pa mundele yango na ba teki pays pe pa mindele bazo fuka mela mundele dans le temps colonial jusqu'aujourd'hui si bien que baza na diaspora bazo continuer ko banga un blanc bazo ko wela babongisa balabala o mundele ko lekela alors que effort baza ko sala le même effort ba ko so ba police ngo ba pesa bango ba pau ba pesa bango ba brouette mituka wana ba utiliser pour ba ko buka ba shop ce sont des véhicules qui devaient être utilisés pour ba ko slokola ba déchets et ba poubelle na masina na kisenso na ngaba na bisika ndenge na ndenge. Quelle intelligence bazali na ngo pour ko utiliser mutuka oyo taxe ya peuple bazali ko futa ya la police a une chose mutuka a ils ont comme tracteur pour la kobuka ba ligablo oyo ko pesa maladie pendant que mituka oyo ba ko itijango pour que le lokotaka niei salité poto matiti l'insalubrité. Il faut d'abord commencer à lutter par l'insalubrité. Bazakolo bazara mituka te oyo ko kombola ba salité. Oh bongo mituka oyo ko buka ville Kinshasa ko buka ligablo ya mama na ngai wana mituka yango euti wapi? Soki mutuka yango ba convertir yango na tracteur pour le buka ba shop. Pourquoi pas mutuka on appelle la siko converti na ekoma véhicule de l'insalubrité ba comme ça un véhicule ya ko ramasser matiti ya ba dépôt ya ba salité za na yolo za na ngaba za na masina za na bisika nyonso. Désormais à partir de la semaine oyo André Kimbuta o prouver biso ete mituka ya leta o convertir yango na application mususu. Bachar de combat on a tika koma etondo na bafulu siko era ba balabala ko ya ko lokota matiti na balabala na biso parce que bondi miyango bino bapozo bandaka ba guerre nyonso contre biso ba civil biso to vanda na biso to za na respect mituka ya leta to ba jete essence bochaka wana ba swe bozo bochaka mituka wana ezali pona application ya sécurité à police. Mais quand vous utilisez ces véhicules maintenant pour détruire nos maisons, pour détruire nos shops, alors c'est conclu que n'importe quel véhicule peut être utilisé pour n'importe quelle application. Alors comme bon dimina côté assainissement, l'inverse de l'assainissement c'est l'insalubrité. Alors mituka wana désormais à partir de lobby lundi tika to monango ba soda ba police ba lipe ko yamba mundele avec soignoso ba banda partir de déchets za kana pembe na aéroport wana na masina wana na kingasani wana ba kita na limité ba kita tibisika nyonso to mona police mikolo bazu ba revolver na ba bwaki na mabele bazu ba boot na bango ba ke ko sala ngo pona ko lokotaka ba kombo ba ina ba da pau baba na ko lokotaka matiti na balabala nyonso bisika nyonso ezali ndeko desfe papa mayamba préparez-vous dans quelques minutes moi nzembo moko po pesa ngai repos
po ete nakota na bampoke nyonso oyo tokopanza lelo concernant l'insalubrité ou bien l'assainissement. Papa Mayamba na studio na pesi yo maloba kuna yo sokozala maloba soki te tiela biso nzembo ha. Na éviter Papa Mayamba communication sur les 5 sur 5 ou bien ceux qui maman sol des anges aza ko distraire kuna te le biso awa lokola to yoki ete on suppose que Mvuluka mujike na jani zambi we Mvuluka mujike na jani zambi we Pabulo baba makenga eleya ye Bulo baba kala Yesu kukenga nimpawanye ye Fikala bale bumbe banshilo wanye Mukale ngale shabutumbi nzambi wanye ye Fikala bale bumbe banshilo wanye Tuluka wena majunda nzambi wanye ye Pabulo bakaripeba nzambi wanye Ulobe bubu jibweba shiro wanye Wimbila biondo wanyau Zambye yewe Tamwa boya wetwa ya ye Tuluka wena majunda nzambi wanye yewe Tamwa boya wanyau ya ye Zambi we, Zambi wanye lele, Shilo wanye lele we, Wimpa wanye lele we, yeah, Mata wanye lele, Zambi we, Zambi wanye, Shabana we, Ujinzambi we, Shabana we, Shadai Teleja kulomba kwa, pouvoir kudila kwani Madindo maja mujindo Madindo maja mulo Shabana wani wakudile Mwaja vita mwena jani Mwaja vita mwena jani Shabana wakudile Udifumu wa butumbi Chona mbishambala Eboto vous allez toucher www.radiolisolo.com Eboto Papa Mayamba na studio kuna merci pona banzembo na biso osili kotiela biso muntu wa shiwana vraiment nzambe apambola yo j'espère que bandeko bazali pe koyeba ete nzambe wani comment tozali kolela kaka na Congo parce que ba congolais to komi pire que banyama ebe na zamba bayeba ka biloko nyimba koyokolia banyama zamba bazana ba choix ya makambo ebele concernant so na bango bandeke misusu yo tala ba place balala ka bazala na bango wana en tout cas okomona dive ezaka na kati wana comme ezaka soin comme ezaka kitoko mais bazaka nyama mais comment possible que biso bato na Congo to komi pire que banyama ce n'est pas possible nzambe biloko botanga zali kotala yango akoki jamais ko sepelana comment muntu oyo ye akeli na lolenge na ye azali komona comment azali négliger na Congo bible lobi ete comment okoya kolinga ngai nzambe soki moninga na yo muntu aza na pembeni ozali pe kolinga kutu ko respecte ye te tomoni place ba police ba ye wana ba lobi biso bapesi biso ba ordre c'est vrai tomoni place police ye wana a confirmer ete biso photo sala ka musana biso na ndenge batinde biso c'est vrai mais est-ce que besoin na chef te Boza obligé de sala makabatindi bino mais boza pe obligé de pesa pe rapport na chef na bino comme ça chef na yo na chef wana apesi ordre boye donde wana makambo ko lekela kate biso ba pesi ordre mais chef ordre on peut te zali ko zwa donc to exécuter ka donc so ba to dia ni pour to la police donc to dia ka ni il faut que police nationale et bana ko yo la pe rôle na on pense que parmi les policiers il y a des intellectuels
Il y a des gens de toutes qualifications. Batangi pe na ba classe ndenge na ndenge baza pe ba avocat pe baza kati na misala ya police oyo. Donc eza un peu biloko moko inacceptable parce que awa eza ko concerner via bateau. Donc je condamne sévèrement la police congolaise, la police de Bissonion, sont tous ces officiers, nous avons condamné bango, na maloba na bango ya koloba ete biso apesi so mitinda. Ah, tout le monde en place police ba PCP ordre na Égypte et puis aboyi na yo, tout le monde qui na grève de gaki na Égypte wana place armée et que ina ba char de combat, ba ke wana biloko kolia kutu ba pesa wana peuple, mais ba zali pe mitinda. Babeta, mais babeta quitté. Pourquoi? Parce que babeta quitté en tout cas biloko ezako concerné vie à bateau et puis nous sommes aussi pas de la vie. Bah c'est notre bazawana. Donc tout ceci ezako accusé était bah ordre de sauté ezalaka été la pesibino ordre bon obéir kaka. Il y a de ces ordres de pesi rapport na ba chef ba qui ne peut que se réunir va revoir un peu conditions si nous connaissons la pesibino ba ordre oyo. Parce que makambotali insalubrité to salité à Kinshasa, makambotali assainissement ville à Kinshasa. Gombe kaka te mutu eza na désordre. Pourquoi ordre oyo euti kaka na Gombe? Pourquoi biloko tomoni kaka na Gombe? Mais Gombe kutu so tali ba condition baza na ngokuna. Eza encore 1000 fois meilleur que ba condition eza na Kinsuka. Bon ce qui réellement superficie ya ville à Kinshasa en tant que gouverneur parce que un gouverneur c'est un papa na région na ye, c'est un président dans sa région, dans sa province. Ce qui André Kimbuta oza na souci ya province Kinshasa. Je ne crois pas que la province na okomona kaka Gombe. Parce que na kati ya Kinshasa oza na combien de communes? Chaque commune eza na ba condition nango, chaque commune eza na bourgmestre nango, chaque commune eza na ba makambo nango. Donc oza wana kutu soki na talibie en pleine Kinshasa, ce n'est même pas Gombe muto votaka yo. Eza d'abord ba masina ba place alike na ba faubourg na suka kuna bango d'abord ba baza peuple be kuna musana ezali. Mais quand tu t'intéresses ma place ba blanc bazali oyo ezali complexe d'infériorité André Kimbuta na province ya Kinshasa azali ko lobela sikoyo na bani ko kota na to ba na pe ko filtrer makambo parce que ba te belé tant que ko ba Kinshasa ba ozo Kinshasa comme capitale kaka mais bazo bo ça été Kinshasa eloko moyo ko leka wana te soki eleki pe na niveau provincial te parce que na province ya Kinshasa ba ministre provinciaux bazali ba député provinciaux bazali ba bourgmestre bazali bangonyo sona tout ça baza pe na ba responsabilité quand il doit me dire que oza kokota na makamotali assainissement l'insalubrité à ville de Kinshasa je ne crois pas que André Kimbuta yokutu mutfoya normalement ko bimisa munoko na yo na babiloka boye il faut retrouver ministre provincial ya environnement yé d'abord mutu aza na mpoke ya responsabilité na yé d'abord il faut yé exactement quoi faire ministre urbanisation oza na ye na kata région na ministre intérieur oza na kata Kinshasa wana rien à voir avec na Congo d'abord, ça c'est une province d'abord. Donc moi maintenant je te juge toi, M. André Kimbuta, comme gouverneur de la ville de Kinshasa était, n'a pas fonctionné en tant que gouverneur, il faut vous tout qu'on a boire là, il faut zonger dans le village. Aux obligés de sous cour nous sous étaler administration provinciale. Au qualifié de pose à un gouverneur, parce que ceux qui remettent un gouverneur, tu sauras d'abord que urbanisation de la ville et que ça les makasir base ya qu'on bloquer d'abord Maïté, soigner d'abord Maï qui est la rivière. Or Kinshasa c'est l'île de province les plus riches en eau, en rivière. Aux on a combien de sources de ceux qui n'ont tenu Kinshasa wana. Yebisanga ba rivière nous se traverse à Kinshasa et où takawapi. Et quel rôle ba oui aux anao? Est-ce que yebi seulement que Njili wana rivière Njili royo comme ça open navigable? Et que batore ba na Gombe na babis baza ko wela ka yo André Kimbuta tu sais que oui ko taper moi ba chala mike oyebi te ba verete mike na rivière on ya o van na poto ya ka kota la ba rivière Elbe o ba be ko na le fleuve ba maintenant ka yango ya moyo yo sa ba place kaka ya moi mike minene et puis moi ba bateau mike za na pe ko sala bandana na matete na kisenso tout ça ba yo la rifa ba yo la à travers rivière Njili tout ceci est ça ko funda était développement moko ezalité sinon que tu n'es là que na yempo koute comment tu es arrivé à devenir un gouverneur sinon que vos relations avec Kabila font que les gens vont vendre kana bakiti wana mais officiellement par là to que non na campagne ku circonga na yo to tellement devant le peuple je doute que yo André Kimbuta ozata un peu na kotika l'espace wana te parce que qualification na ezako connaître base raisonnement na ye et raisonnement na yo ezako funda été oza incapable de koyeba été salité à ville à Kinshasa eza d'abord na ba shop ozako mona kana Gombe te. Mais ça d'abord l'insalubrité et l'insalubrité signifie batu bazako ozako forcer on va garder 10 mètres ya ba soin ya ba lupango na bango na tanga ki ba bakamu na yo na tozako kana ligne par ligne mais 10 mètres lupango na ko bongisa lobby na lobela ki yango
il faut nazo matiti oyo nasala ngo wapi sikoyo matiti nyonso e provoquer déchet il faut za place na ona ko boakela yango est-ce que natumba yango tolobela yango lobby on ne brûle pas de déchets ochetembe ça va na kongola matiti ya couleur nyonso ya qualité nyonso ya classe nyonso ba plastique baza na kati wana ba papier ya wese ezali wana ba tono ezali wana bo natumba bango nyonso wana est-ce que na pembeni na environ ba ko se plaindre te que milinga oyo za ko yaka eza ko suffoquer bazolo na biso bo bazo ma maladie ya pulmonaire likola ngai pona obéir ordre yo André Kimbuta natia soin na lupango nanga et puis na zui soin wana na sali yango na tumbi et puis batu na quartier ba komi na ba maladie pulmonaire bana ba komi na ba asthme c'est ce que tu veux que moi je fasse parce que yo André Kimbuta pesi na ordre na bon sa lupango nanga et puis tu me donnes pas où maintenant mettre ces déchets là bon ce qui na ye na kunda yango lobi to lobela tango est-ce que yo André Kimbuta oyebi te ke na tango naza ko kunda ka ba déchets ba plastique biloko ndenge na ndenge ya de ces biloko pour la kana mabele te soko tana mabele e ko sangana susu na ba minéraux musu za kawana soki diele zali wana dielo oyebi yango ba banga wana soki sangana na ba produit mususu ba produit ba polymère e ko créer produit asika et produit asika wana soki mai eye e futu muki na mabele eye na likolo wana c'est un désordre total encore na ba santé ya bato de biloko boye eza kofunda ete okende gauche ozonga à droite problème assainissement André Kimbuta oza pembeni ya kotante ko résoudre ngo la data de l'hôtel mais bandeko basenyi maloba tika na pesa na maloba pe bandeko mususu ba bandeko émission oyo eza ko pongona pesa ko umela te namoni ndeko moko asenyi maloba na papa Mayamba yo mutu liboso na ko pesa maloba kuna olobi nini ya Nabanzi papa na biso zaki papa Mayamba te oyo eza papa DSV nde mutasengi maloba Mayamba alingi koloba te Nabanzi mutazambana omoni émission oyo oye nango likambo ya salité oyo omemi na kati na mboka oui omoni ba question oyo soki tobandi kotuna peuple congolais na minute oyo salité tokobwaka wapi moto asombi camion ya kopola awa na poto po Kinshasa ezali nango poubelle camion ya 400 € batekeli na mundele mais camion eza kotambola bien mais camion eza ya mabe lokola na kati na Kinshasa ba bricolaka ya memi camion na kati na Kinshasa kokoma komi na camion na Kinshasa camion etamboli mwa 6 mois na manœuvre une année na manœuvre camion elali lelo mbuta zambwa na babalabala mingi na kati na Kinshasa lokola pe l'état azali te okomona camion moko mani ya munene ekanga balabala mangengenge camion père moko azalaki commerçant camion munene ekanga nzela mangengenge alors siko na camion wana carrosserie na yango balongola bibende balongola biloko nyonso to mais mabende oyo bakoka kopikola te camion ekangama nango nzela elali wana nzela oyo bacamion elekanaka moyen mosusu elekana eza te pusu moto ekoki kolekana na velo bon totala mbuta zambwa na bacamion boni oyo ya kokufa efandi na babalabala na kati na Kinshasa eza ebele hein? Tala chaque zone bacamion oyo ekufa efandaka wapi oyebi mbuta zambwa na koyoka lisusu mawa pe pasi balakisaki soi-disant que bourgmestre ya zone ya Kasavubu aza kotambola akoti na lopango moko lopango wana bacamion akokufa ebele esika kolala mubulu bandako abongo esika ya kokota zongo batimola na bango wese tonda nango place musu ya kotimola wese ezali te bacamion wana sikoyo nde etondi na lopango bakomi kosala ndenge nini esika camion ezali batubi boye camion mwana se nango wana efungwami bazwi mabele batimoli kaka na meme camion wana ekomi lokola toilette na bango soki akoti na camion mama tata to mwana ezali fo atika mokumba na ye soki etondi kaka ndenge etondi wana
camion wana efandi kaka wana sikoyo moya kolongola camion te baokende kobwaka ngo wapi? Eske ndeko nanga ozali kolanda radio lisolo émission ombuta zambwa na ye nango yo somba camion ekufa to somba camion ya sika camion ane kufa bakenda kobwaka ngo wapi? Place ezali place nini balambaka camion na ekoma biba fina yango? Place ezali te. Alors na biso ana poto bisomba somba tozo kendeka kotia salite na kati na Kinshasa mbuta zambwana na minitso yo ba camion etonda na bamapango ya bato moto mosusu ateki lupango na ye mais majirisi moko ya kale eza na kati ya lupango wana sikoyo moto asombi lupango alobi non papa nga nasombi lupango botekeli ngai mais majirisi oyo napesi bino un mois il faut elongwa papa atali likolo na se majirisi munene boye yango ko etambolaka te eza pe ata na pièce oyo okende koteka te po camion wana etambola ozata na pièce te. Alors sikoyo ba pièce tu ya camion wana ezali inchangeable na bazi papa na biso esiko ozali kolanda ba pièce wana ezali inchangeable yebisanga ba camion na majirisi wana bakotombola ngo na pusu bopesanga ta exemple bopesanga explication bandeko nanga mbuta zambwana tokanga nano débat awa ba camion oyo osombi camion munene silauka man majirise o nini ekufa e bloqué banzela nyonso tu bato bazoko kolekana te majirise moko bande ekufa nango efanda oyebi ba camion mosusu ba chinois bayeki nango babenga ngo ni ba samekar car wana basamekar wana bashinois baya nango ya bilanga wana ekufa na kati na Kinshasa bokeno bwaka ngo wapi? Bomona moteur munene efanda bokokende kobwaka yango wapi? Mais mama na salite esika bakoki kotonga ndako esika bakoki kozala bokomema ngo ndenge nini na Kinshasa bagri bokenda kolongola bilo bokende kobwaka ngo na libulu nini? Mai ndombe toyebi te izini nini fo elamba yango mbuta zambwana biso ba peuple congolais na yebi te ata ba musicien bazo kosomba ba camion ata ba congolais bazo somba ba camion lelo tomoni ba OTCZ nyonso ekufa ba longola ba tol na yango mais be pas vertical na ba city train bakobwaka yango wapi? Bakobwaka yango wapi? Elo etikali salite le premier salite nano yango wana bakamio kokufa bafinaka yango te efandi na yango bakamio wana bato baza kokota na kati bakomi kobwaka bafulu na bango na kati ya bakamio wana bakomi konena kaka na kati ya bakamio wana mbule ezali kobeta ngungi maladi et se produire na kati ya bakamio wana. Oh! Mbuta zambwana lelo balobi camion bloko na kati ya Kinshasa ezalaka te. Po camion bloko eya kobenda, il faut zala pe na toilette ya bien. Est-ce que peuple congolais za na toilette ya bien? Wana pesa motuna congolais aza na toilette ya bien. Côté mususu bache mwa ba mandala na toilette na bango. Côté mususu balobi obiso to che dal. Oui, bo che dal. Mais nyonso o bino bozali kotika basolo nango tu ya mabe eza ko yako bato baza ko respirer. Okomona bandeko baza na dal na bango ya WC. Moya makasi ya kina likolo nango bache tol batandi makayabu. Batandi fufu. Batandi eloko na likolo ya dala WC. Banda yo mbuta zambwano ye na mikili na mpoto. Yosio yoka solo ya libula ngunzimi ya bandeko misusu toyoka kango salite wana bandeko misusu bakoki kwa na dalu wana soke tondi bandeko ata ba pepi yango ba okende kotika ngo wapi koto ye ba pepa kote kuna ba pepa oyebi ke biso ba congolais to na souffrance moko
soki biso moko to telemité na ba biloko to sali koloba na kati na radio oyo kokufa ya peuple ba malade ezali koya ya ndenge na kati na Congo cause biloko nyonso to wana tokobwaka yango wapi awa etondi okoyeba kutu teke etondaki ekei na Congo mapango mosusu na miniti oyo tokende kaka na bana matete na mapango oyo ezali na matete telema mundele asalaki atongaki bandako wana mpo bato bazala mingi te me bandako wana komona 2 chambres likolo na 6 salon kende kotala ndenge bato bafanda na kati na bandako wana kondima te bato baza kobima na ndako ya bamatete wana mike okondima te eske bato bazalaka na kati ya bandako oyo balalaka na bandako wana ebele yo tiko tunanga batoilette na bango tunanga batoilette na bango mbuta za mbwana namona batoilette na Ngilima namona batoilette na Lokoro namona batoilette na Kunda namona batoilette na Kintsako nayebisi yo oleli olobi mais pourquoi bato baza kofanda lokola ba mabata pourquoi bato baza kofanda lokola ba mabata bato baza na ndaku mais esika ya kotika mokumba ezali te place nini akotimola libulu ya mokumba eske kendaka wapi salite il faut multiplier na kati na Congo na ndenge ya kosakana te ate etondi bokoti yango wapi omoni problème toza nango biso ba congolais avant to banda kokende ko traiter ba problème ya minene toyeba bakamie kufa libulu ya wese etondi bakobwaka yango wapi yo moto sombi linzanza to sardine à huile ya tomate to corne beef ndeko nanga eloko nyonso ezali ya boîte après avoir kolie eloko eza na kati boyebisanga poubelle nini oyo basala na kati na Congo bino nyonso tu batamasina il faut bokende na poubelle ya zone ya Kinshasa boyebisanga bamanzanza wana nyonso tu ekendaka wapi bakopale nyonso tu wana ekendaka wapi baplastike nyonso ekendaka wapi lelo kutu tokomi komona bandeko mosusu bakomi kofelicite bato basala bakikandala oh bambeli ya bien bambeli bakomosana bakikandala lelo bandeko mosusu bakomi kosepela camion ane ekufa balongoli nini nango wana ya se nini na carrosserie nango wana batie esika mai moko boye ezali kotambola batie banzete commissaire de zone babeti maboko pona nini basali pont camion batekufa bakongole mawe bomemi nini na carrosserie esika mai moko ebanaye kotambola bozwi bopose babeti maboko batie pont ya mbuta za mbwana batie pont congolais toza na kati ya souffrance mais tozali koyeba te tokobima na kati ya galere oyo ndenge nini ngai na yo tosibisaki ba même peine wana na kati na Congo toilette ezali te bongo soki toilette ezali te eske bato na Congo bayebi ndenge ya kolongola mokumba eloko pesa pe problème yango wana mbuta za mbwana moto soki akoti toilette na poto papier ezali papier hygiénique ezali asilisi asokoli maboko na ye atie mwa ba désinfectant na kati na Kinshasa yebisanga ba toilette ya marque ya Kinshasa na yo mwasi otie nzoto na yo tu mobali moto wana oyebimaka na midi wana libulu ezali kochauffe oyo nyonso ezalaki na se yanduki eza komatela yo ezokotela na nzoto ndenge nini tozwa maladi te eza na basi mosusu awa na poto toilette oyo badesinfecte yango te bapangusi malamu te soki afandi directement akoyoka mokusa directement akosentir bien te directement il faut abela botala sikoyo comparaison wana basi ya awa
mais siko na kati na Kinshasa kota toilette oyo batimola libulu na se moto eza ko moye ezali oyo wana ezali ko faire ko vaporer ezo kota yo lisusu na nzoto. Tala pasi ya congolais, tala pasi ya congolaise. Biloko oyo ya kobundela yango ezali biloko mpona santé. Santé ya mutu esengeli ezala bien. Mais soki bakonzi to batu moko baza kokipe santé na bino te, boye bake baza na besoin bokufa. Boye bake baza na besoin na bino population te. Biloko ezali très important. Esika mutu akolala, esika mutu akomela mai, esika mutu akolia, esika mutu akotika mpe mokumba. Mais lelo bandeko totala. Lelo balobi ke eloko ekufaka na microbe, mutu mwinda kufaka na microbe te. Mutu aya na profesi wana, mutu mwinda kufa na microbe te. Bandeko, eske soko kei na kati na Kinshasa soke kotala ngulu ndenga azali kolia ba salite, ba bande hygiénique ya basi, aza kolia ba biloko na hôpital ngulu. Yo ndimi mutazambwa na soko kei na Kinshasa batumbeli yo ngulu kolia. Yo ndimi ndeko na ngai mwa soko kokuta libata baboko la kayete ba pesa kay biloko te. Aza ko mela ba crachat ya bato, aza kolia ba toilette ya bato. D'autre part, biso mo tozaka ko boko la kaka maladie entre biso. Yo banzi kaka po tokisi libata wana nde salite kufi po eloko nyonso ekufaka na moto. Monde ezali ko évoluer, ba batterie ebele ezali ko se multiplier. Ezana ba batterie mosusu tie moto ko banza te kufi. Lelo lia libata batiki ye ase promena kaka ndenge wana kati na Kinshasa. Congolais aboaka nguba te, aboaka lipa te, aboaka fufu te. Bande konanga boye bisangai, libata wana kolia nini? Soki alenyi ya mwana mukia sumbi te, ubi alenyi ya mbua te, ubi ya makaku te, libata kolia ni, akolia masango libata kolia banguba, akolia kaka basalite za na fulu oya batu, muta liboma moko akufaki, mbua moko akufaki. Tala salite. Est-ce que vraiment côté santé na kati na Kinshasa salite batona baza ko comprendre que nos peuples azo ko souffrir? Non, il s'en fout et il vit très bien. Mais peuple nde ba souffrir. Mais tango oyo malade ezwaka bango esenga bango nini? Afrique du Sud, esenga bango Inde, esenga bango Europe. Mais sikoyo muto azangi ba moyen soki ba malade ya bongo akokende ko faire se soigner wapi? Yango likambu oyo mbuta zambwa na beti likambu ya salite ba poubelle na kati na bo. Imaginez kaka marché central ba poubelle wane kenda wapi? Salite wane kenda wapi? Bokende ko boka on côté à fleuve e botela bato bangungi bokende ko boka ngo wapi? Bandeko tala esika oyo oyebi émission oyo kona ko banda ko beta ngata ti 0R parce que mingi ezali oyo peuple congolais faut comprendre que non na mboka wana bakonzi bazate ba congolais bazate peut-être ezali ka étranger mutu oyo balingi na ba niveau tout ezala na maya komela ba boma congolais kende ko so mai wana bimaka wana bo filtrer mai wana bo tala biloko za na kati ya mai wana. Mais peuple azali ko vivre kana na misère ba cho wana ba chanja kate cho eruya ba nambula ba chango toyeba te ndenge nini peuple abela te ndenge nini salite za te na kati na mboka ya Congo. Peuple congolais esiko zali totelema poubelle nga motuna naza kotuna camion na yo sombaki mbuta za mwana yo potinda ba camion ti camion ne kufa ekenda wapi? Oya yebisanga non eza na lupango ya mama ni na lupango na bana kwa mama za na lupango munene na camion na ngai kufa na moya osala autre meza te efana na oka na lupango wana ekomika kalokola monument ke mbuta za mwana zalaki na camion tala yango ekufa
bosaka na ete azalaki mpe mutu bandeko ebele ekoma kaka bakamion oyo ekufa telema etambolaka te ekoma ya kokanga nango kaka bafoto lupango na biso toza na 4 camion mais tambola mpe batala rien salité sur salité mbuta za mwana mwa moke oyo ezalaki na koka kopasola mpoke po tolanda yo lisusu na kati na bokebi. Merci. Merci. Eboto akomi makambo nyonso yo okomi lokola etombe pe na cadre l'insalubrité na assainissement qui est les deux mots totalement opposés. Vinda kolandela yango na ndenge ezali bandeko mpe baza koyoka biso singa ezana kofongana bakoli nango kokota parce que sujet oyo eza na préparation moko te na part na ngai ndenge olobi tokoki kobeta ngo meme toute la journée tokosilisa yango pe te parce que awa tozali kolobela Kinshasa la capitale qui est Kinshasa la poubelle wana terme oyo moto ayembaki nzembo yango esimbi mpe biso nyonso accepte ke Kinshasa la poubelle bakobanda na makamituka qui est mitraille babenga yango na anglais scrap biloko ezalaki eza métallique bongo esili valeur ekoyaka na groupe ce qu'on appelle scrap namoni ndeko na biso ya telefone soki na 94 akoti awa en tout cas nakoki komonopolize maloba te napesi yo maloba awa batende mingi kuno tozambona na kopesa maloba mbote mingi na desle mbote mpe na bandeko na sonazolanda zambo lipasa maiki développement ya desle vraiment section mingi na mawa na pasi ndeko na desle opinion keso malamu bakamina biso na kapoto tozotinda bakamina ndenge na ndenge muzo mosusu kamio deja awa kote eza na panne mais atina wande wana mboka bon de toutes les façons ekendaka ekomi ekufa kuna mais kuna je crois tofutaka bataxe baassurance mpe na mboka wana bavignette bamakambo eza ebele tofutaka parceque gouvernement wana ntango bato bazofuta po soki na comprendre émission ya kotuzomona bien avec bapapa ya André Kimbuta na bona na ville ya Kinshasa parce que le gouvernement avait donné mais après non le so André Kimbuta nous savons bon ça ba voiture oui ba foutre la taxe ba on d'abord faut la contrôle ba voiture c'est venu contre tout contacter et puis la taxe ba foutre la voilà ba mo wone ke na wapi pour la solution bon ce qui va être couffé solution du gouvernement et puis on va pas la dessin et puis on va la monument qui bâtiment on va dire tellement d'accord on va être couffé ba situation aux alentours na biso vraiment il y avait aussi un état de droit plein et là pour ceux qui étaient de droit il y avait aussi là il y a par rapport à développement au Soko dans le temps tout ça là bato baleki ya hygiène na ndako bayotala batelaki bino bayotala bacondition de vie na bino donc obligé documenter le boulot na ntango po bongaka bateli soki pondi bokondi yango botima lisusu mosusu ezala mpe basysteme malamu te mpona moi ale c'est moi qui te contrôler le marché là on veut ce qui on vient de s'aider bah tu as belle de là donc c'est tu as son temps nous avons là le temps que là dans la salle bon nous et pour nous marcher enfin c'est une réalité au bazar na idéologie malamu pour moi alors là premièrement je le prends il y a vraiment une occupation bon on va parler de la couche de l'eau on va là vraiment quand la solution là que bon notara et c'est tout ça nous pour population la vie bien va prendre sur le malamu va tirer au pelo pour la place jusqu'à nous dit au comité la poser au dia tesili tani tu atu suboye ozomona mutu ndenge bandate elle voit que tokola na monde noir ya umuni ne hebo ni fake ko vile ubona les musiciens ana sema kwa sababu telefoni ndenge ozali toilet ba to wazobosa yake akuski kata voiture moko abunisa le temps est à tchanga faire bien et puis ça nous ça kitoko abunisa la toilette bien mais tellement pour voir avec tout le monde qui est au pouvoir et qui tient le gouvernement au pouvoir
Alors, les autres, dans le comprendre deux mois de vite, parce que vous vivez dans la logique, on est dans la communauté. Donc, ça, la peine bien, comme qui était vraiment, qu'on est de la, il y a l'Europe, au sombre de tout cas, on est dans la bonjour là, qui est, dans ce moment, tout cas, la fout à la sirène, la fout à la taxe, dans l'État aussi, on a dans beaucoup d'état de deux actes. Il y a une chose en tout cas, on a tout dans le cours de tout le monde, on peut se rendre voir. On a tout le monde. Merci pour la plus ya intervention ya kitoko ngana yebi ke tango nyonso yaka en tout cas oya ko changer toujours ko bakisa sur ba point de kolo ya ba recherche oyo yaka na kitoko wana. Merci mingi kangama na biso tozali ko continuer ko passer en poke ndenge répondre ndeko DSP ngai pe na ko répondre kaka ndeko DSP na makambe bele abimisi awa point par point. Mitrai camion ce qui est koufi mais elle comme tu na yebite o za très privé mais ndeko DSP quand est-ce que voyage à suka salaki na Congo suppose wana o de répondre na sokite na o continuer voyage à suka salaki na Kinshasa c'était quand na moni ndeko DSP azawana te mais raison na poser que je na ulo yeba eza ko funda ete ndeko DSP okenda Congo kala pesima na Kinshasa. Pourquoi na pine libongo na place mitraille oza ko mitumisa na tango mituka efei ekufi ekenda kawaba na kosala nini parce que soki okenda ka ba jour oyo to bambula oyo biso nsuto kita kuna régulièrement to banga na so kabila to depuis toujours to kita na biso la ko na so ni par mon pays ma patrie eza Congo to continuer okende kuna ko boma na ya ko silisa biso te soki bande comme ça bazali ko langa bazali ko yoka très bien ba ko partager avis na ngai ete na Congo na data lelo yo place moko le société okuta ebende evanda ki na onka bo librement ba komina système ya bamindele ba sauter avant bango banani bana Congo biso bana Congo mindele mona ka toujours musika na opportunité que biso mindele sili ko yeba ete na sima ya ba déchets, ba trésors cachés ezali ebele. Vers les années 80, moi je me souviens, soko lokoti ba mapapa oyo beba na balabala aussi moi sachet moko bo na quartier 5 wana njili et na Sainte-Thérèse mwanda kumoko zalaka na oyo ko ya ba peser yango bata compagnie ça ka ba mapapa ya ba libane wana ba kopesa moi quelque chose de poussière. Et bon bazui ba plastique wana ba tena ba lambi yango lisusu nde yango ba sala ba papa oyo to yako lata ya bata wana donc biloko wana na côté plastique ça existait déjà mais que Nicolas mais ça existait alors réalité yango vers les années 80 zalaka peut-être tango tika Congo mais na data lelo la même réalité et se présente pour na côté ba mitraille mutu nyonso azana Kinshasa ko ngine ko lokota e bende d'ailleurs mikolo kutsozo bumsaka no DSP ko sala erreur te ke tso d'échappement ezana ona ko wana yo kota ki na se ya mutuka oza ko bomisaka ki sera stiputa ko lamuka bo siko tonto kanga tso d'échappement yaka nango ta ko tourner boy mwisi e bunga baya ba tombola ngo donc e bende moko lisute tikai na Congo sino ke ngai so na bina peso ba histoire tout autour de makametali ba mitraille ba kare kufa okokamwa ke même na ba Congo na nzela ya chemin de fer Matadi Kinshasa ba chassis ya ba wagon ya ba train ebele na yebaka esalaka ba accident na ba conteneur na se kuna ya ba mbuluru kuna ya ba kikamba na to benga kango na ba ravin wana na data lelo DSP soki okuti ke ezalaka wana osana chance Congolais alandela nyonso bakumba kango tina babalabala minene wana Matadi Kinshasa car moko ba libanais e pasaka wana e kongola ka ba mitraille wana tu bakenda kana yango mais na place malgré ezako contribuer na nettoyage ya ville ya mboka contre ba mitraille contre ba oxydation nyonso oyo mais Congolais azape ya zoba pourquoi Congolais ya zoba parce que akoya ko lokota par exemple kamine na nyonso nakati ba section mso cuivre ezali ba section mso zinc ezali ba section mso ndenge na ndenge ezali mais pour un Congolais akene ya kotika ba métaux nyonso oyo et pas ba libanais ba peser yango ba pese mbongo mais en réalité ces libanais là cet indien là ba pakistanais wana mayele bazana ngoko leka biso ba Congolais qui est misu na photo yaka na ba solo awa photo fonga la misu oza obligé on lekisa moi temps na yo le temps c'est de l'argent
ya ko séparer ba métaux selon classe na yango. Cuivre tiango na pemene, le cuivre coûte trop d'argent et ça dit trop cher. Yo na tango je boaka mutuka na yo ozomona faire. Nzoka na kati wana ba section muso ezali wana. Soki ko iko réussir ne puisque 10 kg et l'équipe déjà valeur il y a 50 kg na mutuka nyonso to chasse nyonso to ebende nyonso ozoko tika. Donc apparemment tozo pesa mundele mbongo gratuitement puisque mon peuple périt par faute de connaissances. Kata na ba mitraille ozo komona kazana abandonné par-ci par-là na Kinshasa DSV. Congolais azana mayele penzate parce que tche de chapement lobina lobela ki yango. Section ya avant okoma ya convertisseur wana katikati. Ebende wana libanga wana ofongola yango ezaka très difficile. Mais soko yo sala effort au réussi ko buka yango. Ba mabanga moko ezaka na kati ba be kombo ya platinum. Platinum na utai kotala ngo lobby. Dernier stock exchange na na valeur na ya vente na New York. Eza na $1,600. Cuivre, par contre, or, eza na 1,500 je pense. Donc, entre platinum na or, et bende et lekin talu na data lelo, c'est du platinum, parce que or blanc. Donc, et le baete, aux États-Unis, nani yango akotikele mutuka abandonné na balabala, bazala yango ya trop. Mais nani yango akotikele mutuka abandonné avec convertisseur na kala. Précisément ba convertisseur ba véhicule à mikolo était. On parle ici des années 90 qui était na sekuna depuis ba véhicule existant dans le monde. Platinum eza matière moko ba kipaka yango te, bazako sala yango ka pona convertisseur kaka ya nini wana ya taux d'échappement. Et si mais na data lelo platinum est coté parmi les métaux ya joaillerie qui est ya bijouterie. Donc na or, na platinum bazo kende na ba même fonction pour la réseau ya joaillerie. Et l'ini le ba été loko nyoso côté na côté ya zone ya joaillerie épaissi valeur net ka diamant indicé ezali diamant de joaillerie ezali. Mais diamant de joaillerie est plus cher parce que ça concerne ba bijouterie, ba beauté, biloko boye. Voilà, biso na Congo c'est le premier pays oyo etikali na monde. Oyo mutu akokine ko kende alokoti ne pe platinum na ba ville nyonso na ba village nyonso na ba bituka nyonso oyo ezali abandonné. Donc oyo za para information za ko pesa na un Congolais za ko landanga na minute oyo soki papa na yo koko na yo ndenge yo deso lo bilu pango na to gada mituka evwanda na ngoka esaka na eloko moko te. Pardon deso soko yebi quelque part na famille na bino mituka oyo za abandonné ekeza ya kala. Benga bango après émission oyo tuna bango na sewa na soki tso de chapement ezakaka soki balobi oui ezali tanga munoko na yo yebisa bango bakende kolongola eloko na babengi kombo ya convertisseur babomba yango na pembeni accumuler yango oza na 10 convertisseurs il y a beaucoup d'argent parce que bango na eko pesa 2 kg de platinum eko pesa plus de $3,000 biloko oyo yango na moni ba libanais ba mindele ba yebi yango bawela kimbangu ko na Congo précisément place au mana kenda kana zonga kana yeli parce que moi aussi j'ai collectionné quelques platinum et si là etikate donc côté on mitraille de codes fait au Kenya na Congo toyo kana ozana erreur ozana retard na Congo ba mitraille etika esute mais ce qui ezali quelque part na lupanga batu sava mais na balabala je doute que véhicule abandonné moko ko kozana Kinshasa bongo ba yaya ba ko tomba on pas soma moi fufu na bango te ba ko kena ko teka chez les Libanais. Alors wana la réponse na question côté mitraille de codes ozana retard à part ça nyonso pesi de codes ozana 100% raison car bloco et la kalisusuté et même si ezali oyebi bien ba condition ba barabara to komina na Congo na kala chaque rio mo véhicule comme kana Kinshasa pour le moment na njili zo quartier mo soit quartier 5 je doute que pour barabara ezali o véhicule oyo comme tina porte ndako na bino ba barabara non c'est comme fermé pour des raisons o x y z to na tawana te mais okoyeba ete kala boko na Kinshasa ezala te et koki ko satisfaire penza urbanisation ya Kinshasa te yango na typhoïde ndenge lobi bola na ba wese na biso ekomi ya posakana te makamba papier hygiénique olobeli okena wese rouleau ya pamba ya toilette ya papier toilette na Congo ezako coûter soki 200 francs si 200 francs on a combien de mètres même pas 5 mètres et lingi lobaete
oko izao pour combien de temps na famille à 5 personnes rouleau moko iko sala un jour te il faut essayer la surtout so bozana ba maman na kata ndako wana rouleau moko ya papier hygiénique na Congo iko suffire te gouvernement congolais na côté commerce échec total inspection ezalité insistance ezalité André Kimbuta na Kinshasa place ba sala ba papier toilette oyo azana mesure moko ko standardiser même ko tia loi même na papier hygiénique oyo ba libanais ba sala mbongo na bango na libertinage te normalement faut qu'on insiste que quantité ya rouleau ya papier hygiénique na Congo eza ko suffire te pour bateka yango il faut échouer inspection commerciale il faut zonga na bandako donc ba papier ya wese ya ciment baza ko salelaka nous devons faire attention ba papier ya ciment pe eziki saka osa la papier ciment te osa la papier normal ba papier eza commode te pona ko salela nini olobi ngulu ba ko lia ba bande hygiénique ba mama ba yewa na ngulu ba ko lia yango mais yo eza ko mona ngulu mais moi je te dis la vérité e bongo ba mama o baza ko teyaka ba nsafu na bango ba nguba na maputa atandi liputa na balabala wana ate safu na ye bikedi na ye est-ce oyebi te ke liputa oyo mwasi alati soki aza ko travesser batana bango wana ba mama ate nsafu wana yo ozwi nsafu yango ole est-ce que oza komona te ke immédiatement na ngulu oyo aliaki ba papier wana ba mama ba protection na bango na yo muto sombi nguba oyo bandakala oyo batani likolo ya liputa ya ba mama oyo oza kaka ndenge moko na ngulu oyo à part ça basak euti na bakongo bandundu na eyeli na bato eyeli soit na mutuka batu bavandi likolo ya mutuka wana eye na ba produit oyo euti na ba région naza na problème te est-ce que mama wana avandaki likolo ya basak oyo oyebi condition hygiénique ne pour 3 jours aza koyaka nzela likolo ya basak wana vandeli babebe wana bana wana bavandaki likolo basak wana oyebi so baza kosubaka parce mwana moke akozela te mama oyebisa chauffeur oteyema na sala toilette na suba akosubela kaka wana donc nyonso oyo eza kosala ete na bangulu oyo yo DSP okangi bangulu oyo oza kolobela na bamama oyo baza kovandaka likolo basak ya fufu basak ya babilo ya kolia je ne trouve aucune différence na ngulu na biso bato toza kolia biloko neti ya bangulu ndenge tozaleli mais mama likambo pona ya na ndeko DSP naza makambo ebele suna kobakisa awa mais osengi maloba na peso nanu maloba po ngala continue kwa takela makambo outi koloba kitoko awa ndeko DSP na peso maloba kuna soko ezali. Merci Mbuta Zambwana eloko outi kolobeza très important na koyiba nanu oyo moto oyo a voyager ndeko o voyager oke kosomba bafufu ou bien ko somba bakimpuka oyebi kofanda likolo ya basaki ya fufu na banzi eloko tobengaka mopepe ya nzoto ebimaka moto nyonso tu sikoyo soki osali voyage kolongwa bandondo ti Kinshasa bofandi likolo ya fufu botie bantaba na bameme likolo ntabana ako nena likolo ya basaki ya fufu ntaba wana ako suba masuba ana boko subisa ntaba na nzela no ntaba ko suba masuba kaka likolo ya saki ya fufu mwana mokepe ako suba masuba likolo ya saki ya fufu mukolo pona kotika mopepe ya mboka libumu na banzi basaki ya fufu wana ko ya Kinshasa ekozala na solo parce que soki bosalaki 50 personnes bofandeli yango na banzi bokotika na basaki ya fufu wana na mutu moko tango mususu 10 mopepe ya nzoto oyo ya malembe na oyo ya makasi na banzi esika bato bazalaka batikaka vraiment ya makasi te ekozala vraiment ya malembe oyo ya silencieux ekokende wapi ekekotaka na bafufu wana lobi bonikisi yango bato baliaka fufu kaka ndenge wana asepeli alia bikedi akolia te Mbuta Zambwana o Mbuta Zambwana linga bikedi mingi mboli pasa yalela bikedi ozwi bikedi wana ewiti mboka bato bafandeli yango batiki mopepe ya nzoto wana ti du Mbuta Zambwana toza kokufa kaka biso moko kaka tozali kobela kaka biso moko oyebi Mbuta Zambwana okomona mama za kosala mikate
esika beteli mikate wana na mai okoyeba pete nzinzi oyo azalaka na kati na Kinshasa bamama oyo basalaka mikate okomona aza na mwana wana aza na miyoyo mwana wana sumbi okomona eza kolobele kuteloko te aza kolongola nyeye ya mwana me koto aza kosala nini aza kobalusa mikate Congolais akufaka na microbe te okomeka koyebisa likambo ya biso yo za moboti te siko mwana sumbi na sala nini akalinga mikate akalinga Thompson lokola Congolais ebike moto moyindo akufaka na microbe te sikoyo ba Congolais biso ba Congolais tolobaka ke moto moyindo akufaka na microbe te sikoyo ndenge nini sikoyo tokomi ko constater ke non typhoïde eza koboma ndeni tozali ko constater ke ba maladi ebele komi koboma na kati na Kinshasa mbuta zambwana oyebi na biloko yo na komi ko raisonner mwa mingi awa kaka na poto soko tali bandeko na biso ya basi to basi bakendaka mingi epai ba gynécologue pe ba utilizaka ba bande pona kobomba nzoto mais siko na kati na Kinshasa poussière ba solo ba fulu na yoka ki marché mususu bato bazoteka masango azwi masango na yatandika likolo fulu na mwa saki moko boy tokolia nini Congo na biso ezali vraiment na pasi Congo nanu peuple congolais asepela te pona nini nyonso kaka ezali pasi tozo vivre na misère moko akosakana te mais biso moko peuple congolais toza ko comprendre yango te okotonga ndako no bien fulu oyebi bamboka ya poto soki tomona yango kitoko pona nini okoya jamais na mboka Allemagne a okokuta fulu mais esika babwakaka biloko ezali babwaki camion yezui bake kopona kote ya milangi babwakaka kote mususu kote ya papier babwakaka kote mususu kote ya plastique babwakaka kote mususu kote ya ba télévision ba frigo kote mususu jour babwakaka pona nini parce que batu bazwaka ngo bakenda ko dépiécer yango oyo mususu bakoye kolongola mususu balambi barandre yango komi poussière mais na poussière wana bako créer loko mususu mais botala biso na kati na Congo ndeko na ngai yango moni tolobaka na kati na radio lisolo président Etienne Tshisekedi wa Mulumba asali ko interpeller yo congolais ngai congolais biso ba congolais tokanga loboko te topesa mbongo tokotize mbongo po azwa imperium tolobi te ke akosomba yango na mbongo parce que mutu pe o azalaka na mbongo aza na force biso ba congolais toza na motema tosunga papa wana pamba te soki tozwi mboka na biso ya Congo tokobandana na biloko ya mike oyo koyo kopesa santé na kati na Kinshasa peuple azala bien tokobanda liboso na makambo ya ba autoroute te mais loko liboso peuple santé ya peuple yango tozali ko interpeller bandeko pour la deuxième fois président Etienne Tshisekedi alobi lisusu bokotize mbongo est-ce que motuna na kotuna bino lelo congolais akomi koloba Etienne Tshisekedi aza na posa ya mbongo so azaki na posa ya mbongo akozonga pe ba congolais bandeko to kotize po salite o eza na kati na Congo na ndimi te ke soki wa Mulumba azalaki na mutu nde Congo eza salite boy nde peuple congolais aza ko vivre boy bandeko na ngai bino batu bokendaka Congo bosalaka tapage na bino bozalaka na mawate mutu lokola nga soki na kei na kobandaka kaka kolela pamba te namona moto boye azangi mbongo po basoigne ye
mais aza kobela na kolela po na yebi makambo wana na poto ezalaka bongo te. Bakosoigner na hôpital nini? Tozongi lisusu na même makambo embuta zambwana azali koloba. Bakosoigner na hôpital nini? Hôpital ezali plus qu'un poubelle. Salité, bintekwa ngungi solo, nyonso eza ya kobeba. Mbuta zambwana na émission ya lelo peuple congolais il faut afungola miso. Ayeba ke peuple congolaise, congolais lisoloise. Na kati ya Kinshasa, tozali vraiment baiwumbu ya dernier degré. Ata bamboka misu na Afrique eza bongo te. Toza ko souffrir na ndenga ko sakana te. Oyebi combien de poubelles ezali? De foulu o ezali na kati na ba quartier. Kende bakoyebi soko to mbuta zambona moni mutazo kombo la loponga kombo loponga zuba manzanza zuba nzete banini otuni okobwaka ngo wabe fulu moko kuna ezali kuna tokena kobwaka yo banzi fulu a leta conteneur okoya kokuta balabala oya munene babwaka kababiloko nyosu kuna balabala wana sikoyo bandako eza pembeni komi kopesa solo bato ya bandako eza pembeni musala na bango akoswanaka yo soko yo ya kobwaka basimbio na kofinga basimbio kobwaka wate bino bobwaka kabochaka salite biso to souffra kaboy na boy ekomi akobunda koswana po fulu ezali ya leta soki omoni ndako na yo ezali ko gêner awa en tout cas teka lupango mais fulu biso to kobwaka babalabale baby likolo ya fulu. Yango tozali komona ke ememi lisusu maladi na tango mbule betaka lisusu mai ya fulu mai ya wese epesi lisusu be epidemie na kati na Kinshasa lelo bokoloba ke maladi ezali kobima boye maladi boye or ke biso moko tozali ko créer ba maladi l'état ezali incapable. Andre Kimbuta ezali kozwa mbongo bangi na ye bana na ye basala kitoko abongisa avenir ya bana na ye mais a détruire ya baninga mpo ya baninga bazana tina te. Kimbuta kozwa bambongo ya vila Kinshasa nyonso tu asalaka na yango nini? Tracteur ezali te, ba camion oya nettoyage ezali te, ba société ya nettoyage ezali te, nyonso tu bato bafuta taxe. Mais sikoyo bato bafutaka taxe pona nini? Wana pe eloko mususu esengeli ko bafutaka pona nini? Yozo futa taxe routière menzele zate na kati na kin. Mutu lokola nga sulu futu soki na kei eke nzele zate na kofuta te. Poto futa ba taxe routière parce que babongisela kabiso nzela. Bongo na kati na Kinshasa. O futi taxe routière babalabala nyonso ezali fermé camion le kanakate. Bokoma kana nzela munene na boulevard. Boye botiki batu batoboli makoloko sotaka ba mai. Congolais banda botama abandi na âge ya 2 ans amoni mama nendenga sotaka ba mai atuni mama lobi mama pona nini yoso omonika mai sote boyeko yabi eza nango eza nazo soteka poyo pola te mama poni ka misoki to yo sotaka boy mama lobi zela mukolo yo okoma na 10 ans obandi ko comprendre okoyeba tina nini nga na sotaka yo poko banda ko sote mwana pe akoli akokisi 10 ans. Les mêmes papa na mwana na koko batu tu ba comme ko sauter ba mai. Donc modèle en mboka to ko continuer bongo ou bien changement état de droit et quota. Mbuta zambona na zonksi maloba. Merci. Merci. Oyo commentaire moko ezalité oza ko baksa un plus na éducation ki toko ozali ko pesa. Eloko kana ko lo basusu ozomona gouverneur Sakombi parce que place Andre Kimbuta vandi fa abosa na teke Aza premier gouverneur, Aza dernier gouverneur. Il y a eu des gouverneurs avant lui. Donc, on peut tester, on peut comparer, na ba on sur le canal budget ni bazwa, ou ba le canal avant hier. Au comment a été Andre Kimbuta Aza le premier gouverneur où a eu budget à mener le plus large que tous les gouverneurs depuis temps belge ba le canal Kinshasa. Mais c'est le gouverneur qui a côté ici salité ya ko sakanate. Il a permis que les 5 sentiers aient existé dans Kinshasa sans urbanisation. Parce que dans la ville, dans la place, il y a gouvernement central. Et qui côté sa projet dans la région, dans ce qui en tant que gouverneur, revoir d'abord
statico ya projet wana te et comment ekosalemela te. Donc c'est pratiquement échec total. Tala Sakombi eloko moko bato barekonisaka ye likoloka ya komona ete n'importe qui vendait du fufu masango banini na mesure na ndenge ne selon poids alingelaki. Sakombi ayo kokotisa système na kopo moko apesaki yango mesure. Ngoni kopo oyo biso nyonso prix moko na soki kosomba loso kopo oyo prix oyo. Donc ataki poids moko mesure moko. Biloko oyo Kinshasa kaka te ba région nyonso komba Sakombi titre eza na poto esi ekota. Partout on est copa Sakombi. Ça ce sont des souvenirs aux Arofunda Muntu ne puisque le Kambomoko Batbaou ko reconnaître yo. Le Kambonini André Kimbuta oyo asali oyo peuple congolais a reconnaître ye etalité. Soka me ko toucher 5 sentiers et ça premier mauvais de projet en tant qu'ingénieur na ko yemi sabini au Congo il fallait pas à permettre na ndenge ba saleli yango parce que au coquille jamais kobanda urbanisation ya ville na se mai utaka na likolo foko na kote ba mai bandaka pe banda urbanisation ne deko na téléphone na peso maloba kuna avant na continuer poke nanga ana papa zamana na ko na zo na kana nani ngai somo kitoko yo kanisi mutu lokola ki mutu ya melaka yamba vana musha koza na makanisa malamu bato ya diambo yo yebi bana kola na kisasa bazaki na gacho da gacho yo zaki na bato ya melaka diamba te bavoyo ba melaka diamba c'est pas que na fini bango mais eloko wana déjà komela yango déjà eza ozosala makambo déjà sous des effets yo kanisi mutu wana akoki kozala na projet malamu pour la ville ya Kinshasa akoyibaka mwana ndenge azokoyibaka wana koyibaka mwana mbongo kobimaka na bana mike ndenge azokobimaka likambo eza moma oyo emission ya kitoko boye emonelaka biso babiloko oyo de point stratégique koma tokoki kolongola bato oyo nemeye ataka nambe te kanasien te bazokaki muta wana ndenge bazokobimaka bazokobombaka ndeko na ngai ozali na nzela ya telefone ozali koyokana bien te ndeko na ngai ozali na nzela ya telefone oza koyokana bien te bongisa oza na telefone me ndenge ozoloba malamu te bolandi ngai ndeko bolandi ngai tozoyoka yo bien te ndeko mbuta zambwana yo moto ozali kosala émission soko oki ndeko aza kobima malamu te esengeli oloba na ye ameka koloba malamu me yo tiki ndeko azali koloba eza koyokana te merci nazongiseli yo maloba ya ndeko meka esu koloba poto yoka soki oza koloba bien soki continue ko cracher ndenge ngana za koyoka yo mais mbuta zambwana simba micro na yo très bien et ko malamu comme ça ozongi tuna sima après que osimbi micro peut-être ya ko kota bien te na fiche na yo mbuta zambwana parce que na moni mpoka kitoko oza ko ya na yo alors mbuta deswe ngana zo continue mpoka na place na suke seli pour nous comparer le gouverneur Baleki avant André Kimbuta na André Kimbuta comment échec total avant échoué. Mais quand on a le camp kitoko uta comme ça fait awa, on le bragi concernant couteau mbeli. Et que batbaza ko féliciter batbaza ko sala bambeli na Kinshasa wana et puis na Kinkandala. Oui, wana c'est bien parce que effort technologique est génial. Mais comme ça n'a été biso to critique ka ba makambo pe na niveau moko scientifique. Alors, Kinkandala wana foko yote métal nyonso et koji ko zala composé exacte na ba groupe fer acide comme mélange entre fer na eloko mususu ba zinc ba nini tous ces alliés. Je ne crois pas que moi je peux seulement encourager n'importe qui à bana fabriquer bambeli na parce que za okata kitoko. Mais robot sanate mbeli wana Kinkandala za ko sala la soki to ko la formule métaphysique na yango ce qui est tombé que ezana ba faire na acidité moi mingi na kati to ko tester na chambe lango na mai ce qui là ki wana na tongo et puis après 2 jours ko tala et dessiner ndelango na base wana ya mai place ezaleli et ça oxydation qui est rouille automatiquement ndeli wana ngana ko yebisa bino ya wana pe ba cancer et comme ko yela biso na vie parce que tant ko jambeli abo ce qui ça qui ngo kwa ko na libanga ozobosa na été au provoquer ba particules ya mike ya ba fer wana ebima et puis quand on kata lipa na yo et vandi wana quand on lipa ba fer wana okosa na kata libumu na yo ba biloko bo yango mteke na kokanga makila na circulation na wana ba plan ba fer ba et puis ekomi okoyoka mutu abalime bien libumu pasi lobi
côté gauche eza sous kosala te eke kokanga circulation ya bavene parce que bafer ekena mingi kovanda na place ya nzela makila elekelaka soki na eatake côté gauche droite moyen motema epompe su makila eza te yango oyokaka stroke soit moto azwi crise cardiaque et puis après quelques minutes bokumi na hôpital okoyoka yo moto akufi. Donc je ne peux pas m'hasarder à encourager la recherche d'ambeli ou fabrication locale. Eza bien kokata parce que yo zaka komona kokata ningana zomona kokata na nini kotika na tango kokata ki wana donc vraiment ya bien ce qui est na zinc peut-être ça va parce que ce zinc on na mai en tout cas lobi na tongo yokuteza na ka bongo zinc pa na mai et puis ça oxydation te. Donc babiloka boye moi je surveille tout au Congo. Yamana bolinga ngate parce que na te na raté beaucoup comme tout mais ça c'est moi Zambwana. Dès qu'on a téléphone to tester les sous qui communication ezongi 565 kuna ozima loba. Allô papa Zambwana, siko bozo kanga malamu c'est bon. Ah, et loba na papa botende kitoko siko. Loba. Papa ngala ngai na loba boye parce que poké alelo eza malamu, vraiment malamu mingi na moni yo sali ba développement mo kitoko. Kat na nini oyo banalise de comparaison yo moko sali ko bandana tangu ya banoko ba belge ti lelo eza na gouverneur wa zwa tangu molaite le rôle André Kimbuta so Kimbwatu donc eza na mutu azwa tangu molaite lokola ye mais yo moko moni na bilan nyonso sali ya zuku to tangu molai ko leka baninga nyonso bilan eza zéro sikoyo pourquoi yonga alingi papa Zambwana tango ko pasola mpoke oyo na papa DSV bobeka ko pasola mpoke na sens que pourquoi bilan ezali zéro est-ce que Kimbuta ko tika ko sala bilan positif bato pe bakenda ko sambela mingi balobi nzamba lobi na bisoke na makoma minaye balobi mutu apesaka kaka oyo azana yango. L'homme doit donner ce qu'il a. Soka zana bonyama akopesa ki bonyama. Soka zana ki moyibi akopesa ki moyibi. Soka zana ki ndoki akopesa ki ndoki. Soka zana lokuta akopesa ki lokuta. Soka zana honnêteté akopesa honnêteté. Soka zana mayele akopesa mayele. Sikoyo Kimbuta wana Kimbuta azana nini ya kopesa Congo parce que kanambe toyebi na biso aza mutu objet moko non identifié ti lelo ye ata mutu babeta na ye touché jouer abonana te na Congo mafana na ye wana mais quand Kimbuta azana batu babeta ne touché jouer na Congo wana pe batu kwa badoma kola batu belebele Kimbuta yango na lobi sikoyo lokenga na bwakeli yo pe papa na nini oyo pourquoi Kimbuta ko pesa eloko moko te ya bilan positif eloko nini to benda na bana biso ya mboko ba Holanda biso lelo o to bundaki na bango lobi na marche ya francophonie parce que ndenge na lobi Kimbuta lelo déjà oyo kakango na hôtel de ville yé à part administration o ya boye atia batune balataka bamvuela donc bato ebiki Congo malamu ba bamvuela balataka bamvuela lokwa bato bakotaka makolongulu po ba administrer hôtel de ville ngana kamo soki kiso tiki yango moko ekoko sala musala kisi sala pe musala na mutu azana maele olobi papa Sakombi oyebi yango malamu atika même mesure pour batekelaka na mboka mais Kimbuta banda ye kimoyibi yango loko nazolo ba l'homme donne que ce qu'il a Kimbuta zana kimoyibi na lokuta na komela diamba miso tango nyonso eza ko pai rouge lokwa likambo susu akopesa eloko moko na Congo te papa Zambwana bana oyo ya mboko za kote ya tango oyo te ya bango pesa bango eloko moko tika bango na suspicion de doute te batu wana nesika wana na mboka wana tokozwa eloko moko te ndeko DSV aza koyoka ngai malamu ayebi yango malamu tokozwa eloko moko te Kimbuta musana ekoteka baterrain nyonso etikalaki ya bana aza na complicité ya destruction ya ville de Kinshasa Kimbuta donc poke eza malamu na moni eloko moko olobi awa o soigner eloko moko important papa Zambwana linga ko mingi paso akambaele mingi
au lobby que bakomi ko sala ba couteau na kikandala mais métal nyonso ba sala kango pona ko sala ba biloko eza trancha ba to ba kolela te soki métal ba sala ka kikandala eza le même métal oyo ba sala ka ba couteau. Regardez molai ya kikandala ekotaka combien soki ba lingeli rien que eloko ya fripperie combien de bikandala ekotaka et bikandala wana so ba sala ngo ba couteau komisa combien de ba couteau. Donc idée wana ngala ni kutu na roke na boîte pavé dans la mare ndenge balobaka ba bikandala wana bazo ko sala ba mbeli wana eza nocif eza ferraille ya malamu te pour la utiliser ngo na ba nini culinaire c'est-à-dire pour na kolia parce que yango ba kokatela mapa yango ba kokatela pe misuni yango ba kokatela pe ba manga yango ba kokatela ba fruits ebele tala mboka epa ekomi lelo et république oyo ekomi lelo ya Congo. Voilà moto kwa kimbuta lelo te bana oyo ya mboka la kisa bango la voyoucratie oyo ekomi na kati ya mboka na kimoyibicratie oyo lelo ekomi ke bana mboka balate parce que ndenge boko lwa bakolanda bino bana mboka partout ezali bakolanda bino Kongo nyonso ndenge ozoloba papa za mwana ndeko DSV oyo bango bakolanda bana mboka bakoma mibale misatu epai moninga na internet bakolanda kaka na ndenge wana nde tokosikola mboka babima kati baleko ya kosala kisakata wa baye na poto bayeye pourquoi bakobima lisusu comme il faut. Donc mon salaire est bien, mon salaire est positif, mais tout continuer sur base. Et là, quand on loba les a poké munene, mais continuer dans sous ma casse. Na ceux qui sont béwana, nzamba pambola Congo, nzamba bakoko na biso, apambola pe papa DSV, bande kunyo so baza kubundela la bonne cause. Ngi ba bi na anglais God cause. Donc nzamba pambola Congo tokolonga, mais papa za moi na biloko na bino mi balé simba ngo malamu, tombolango. Merci pour ma pambo nyonso pe sibiso nyonso pe na ndenge olingi pays na yo pe patrie na yo nzambe pe apambola yo. Bon pour na question mutuya oyo okotisi ngai que je ne m'attendais pas pe na ko répondre avec risque ya ngai moko parce que les réponses nous allons corrélier na projet ya ngai moko pe na bokiti na mboka na ko tenter pe ko sala ba nini pale pana lo belango mais pour la sengi yango il faut to kabola mayele oyo po Loi et la rabiso n'attend photo tika pour souvenir. Le premier échec il y a André Kimbuta selon mes analyses au échec autocotika la pardonner jamais c'est que à mélanger plein d'actions na tango kota ki na baron en tant que gouverneur à mélanger on a plein d'actions il y a gouvernement central. Donc première faiblesse c'est André Kimbuta incapacité ya koizanga contrôle que aza d'abord en charge à Kinshasa et que Kinshasa ezali capitale, ezali siège il y a gouvernement central. Il devait d'abord faire attention à dissocier Kinshasa avec le gouvernement central. Être à Kinshasa comme gouverneur, c'est totalement différent que être gouverneur à la région Nyonso, 11 au Congo. Donc en tant que gouverneur de Kinshasa, la première des choses, il faut faire ignorer que au Vanda à Kinshasa, ignorer que Kinshasa est la capitale d'une manière administrative. C'est comme ça où Okosangana na poto na politique sodomisée, corrompue, il y a gouvernement central. André Kimbuta, dans l'association avec le gouvernement central, il croit qu'il doit se mélanger avec les kabylistes. André Kimbuta pense que les 5 sentiers en pleine Kinshasa appartiennent au gouvernement central pendant que l'application de 5 sentiers est tombée kaka dans le gouvernement provincial qui est lié en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a été incapable pour toutes ces années pour ne pas contrôler Kinshasa comme province. Andimi, gouvernement central, parce qu'ils allaient loger comme locataire de Kinshasa sans charger le gouvernement central en pleine province de Kinshasa. Normalement, le gouvernement central devait payer au gouvernement provincial de Kinshasa. Et le gouvernement provincial devait sanctionner aussi toutes les mauvaises actions du gouvernement central.
Et c'est un peu difficile pour nous de comprendre awa, mais je me réserve au côté mingi na mpoke parce que poste wana ya ba élection provinciale ezakoya ezana na kufungwana na binipe kufungola mayele na batinyo sauter passer compétition to concurrence to ba course sauf celui qui a dit la kobonga bisote eza un peu kufungwana toza kozela ngoyimunda après ça horaire ya ba élection ezakoya ba élection municipale ba élection provinciale place en côté tana il faut que sambu ça d'abord bambuta o basindi ba poste na ba région nyonso comme ba gouverneur et les échecs. Donc le plan d'action André Kimbuta comme gouverneur de la province de Kinshasa est mélangé avec le plan d'action national. Échec total, il a tout mélangé et puis bah Mateye et puis gouvernement central est bini comme éléphant c'est Kinshasa et puis Sakai à Kinshasa et voilà aujourd'hui c'est la population quinoise qui paye le prix. Parce que nous savons que c'est 5 sentiers. Et lui-même est maintenant incapable de dire que non, travaux, c'est moi, André Kimbuta, avec mes ministres provinciaux, avec mes députés provinciaux, Bato Saliango, tout est englouti dans Simaya, honneur, il y a Kabila. Tout à Kinshasa, c'est Kabila. Tout à Kinshasa, c'est PPD. Tout à Kinshasa, c'est les 5 sentiers. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa a Kimbuta a sali le côté? Soka sali eloko a bloqué bangote, soka bloqué bangote a tiki bango basala mikamune baniko sala. Voilà pourquoi les Chinois, les Libanais, mutinyo sur Kinshasa, azomona André Kimbuta mais il voit, j'ai des couvertures avec Kabila, je connais Mende, je connais ministre tel, j'ai des relations avec Luzolo Bambi, je peux tuer, je peux faire ce que je veux faire. Et puis, population quinoise, bazobo mayango, il n'y a pas un gouverneur qui défend. Donc, premier échec à André Kimbuta a eu gifle ya mabe, oya kotika la jamais kobimisa. Donc, Yami Sato, c'est clair, exode urbain contre exode rural. André Kimbuta est incapable de ne pas savoir que Kinshasa a besoin d'exode rural, urbain sous-souté. Pourquoi? Parce que Batumingi bazana ba région. Misala ezalité, bazo kanisa ete Kinshasa comme capitale, muteko host bangoto, ko house bangoto, ko vanisa bango, ko pesa ba misala. Pendant que c'est le rôle du gouvernement central comme la région, c'est une égalité moko. Mais chaque région, chaque gouverneur doit contrôler sa densité per capita. Koti que la bâtie la région, na Kinshasa, kokota librement de kokota. André Kimbuta doit aller à Luanda, en Angola, pour apprendre comment c'est facile d'entrer en Angola dans toutes les provinces. Mais comment il est difficile ou sinon impossible pour que même un vrai Angolais avant dans la province soit dans la capitale Luanda. Et chaque capitale est dans le management dans la population, dans la densité, dans le per capita. Et comment possible que nous avons bandundu, aïe la maille, aïe l'Équateur, aïe Congo, azane libre de Kinshasa et il vit comme un citoyen de Kinshasa. Donc si nous avons des problèmes d'identité, des cartes d'identité dans toutes les régions, je comprends bien. Mais Kinshasa devait avoir un système totalement unique. Il y a qu'on contrôler la population parce que c'est très facile à contrôler la population de Kinshasa que dans d'autres régions. Mais, mais André Kimbuta a été aventure que je n'ai jamais vu sur cette terre et il n'a pas l'œil d'un administrateur. Azapé na bik ya signature administrateur. Donc il est totalement impuissant. Mais impuissance à André Kimbuta et au côté là parce que avant dans la province de Kinshasa, mais il s'est intéressé à côté de la classe politique, à parti politique, à côté du gouvernement central. Azobo ça a été gouvernement central et Joakambongo dans la province Nyonso. Et que il peut pas s'appeler dans le gouvernement central. Azobo ça n'a pas été ces projets dans le parlement et ça destiné à la ville de Kinshasa, mais ce qui est comme la ville de Kinshasa, il faut d'abord contrôler par lui d'abord en tant que gouverneur provincial. Donc, il a été le plus favorisé de tous les gouverneurs au Congo, ça doit être André Kimbuta. N'a pas budget, n'a pas condition, tout autour, il devait en profiter. Mais encore une fois, exode rural contre exode urbain. André Kimbuta, je ne crois pas que ceux qui n'ont posé question, il y a Awa, mais quand même, pour expliquer ce signifie exode urbain et ce signifie exode rural. De Babiloko Aboye, administrativement parlant, dès qu'on a téléphone, on a répondre aux questions, aider un peu la population, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, échec administratif, et ça n'a pas, il y a cabinet, ils ont contrôlé, les ministres provinciaux et provinciaux, il y a Kinshasa, André Kimbuta, Azalaki na Tawanate, Azalaki na Tawanate, Kindumba na parlement, Kindumba na présidence,
et puis il s'est mélangé avec les politiciens qui sont corrompus. Et quand le moment est là, Batikiye, Bazomona Kinshasa, c'est toi André Kimbuta. Mais maintenant, détruire Kinshasa, Zaliwana, et André Kimbuta ne dit rien, Bazako détruire Kinshasa. Donc, destruction Kinshasa, Ezali, le gouverneur Azalaki ne libata. Azalaki sosote pour battre la maki, libata boye bidi au PC no akolia, yako we lango, ezala munoka mwana yepe kutakeli soit botoli yango, mais soko PC mwanda mba kuanga, ako panza, ako tibana nyos ba lende peut-être do muke adle. Bon, André Kimbuta, c'était une canne qui vit la Kinshasa population, ce sont des canetons. Ils n'ont pas eu un protecteur et par preuve, boye bien, les lois qu'on pour le gouvernement central, tiens ba char de combat na balabala, tiens ba binduki na balabala, tinda ba roba bouabatu. Mais c'est la population quinoise qui souffre de tout ceci. Où est leur papa? Ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas le gouvernement central. C'est d'abord toi, André Kimbuta. Donc tu dois te dissocier. Il faut qu'on soit entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Donc chaque gouverneur soit dans le gouvernement central, c'est un corrompu. Il faut qu'il y ait une opposition entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et bien, comme un fédéralisme, mais administrativement, il ne faut pas qu'il y ait un mariage entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Abidjan est totalement différent. Quand on a salité dans le pango, on a été, puis c'est ça Kinshasa. Le gouvernement central a salité dans Kinshasa. Mais c'est le gouverneur de Kinshasa aussi de se tenir debout pour challenger le gouvernement central. Ce n'est pas qu'il peut vendre Gawana, ce n'est pas qu'il peut être ministre, na école ya nini, ce n'est pas qu'il peut être le président, école na bar na yo, na kata institut Elikia. Ici je parle de Zoé Kabila. Il se permet de tuer, faire n'importe quoi, et puis il y a un gouverneur dans la ville qui on a tué. Nous on a limité face à face na parlé à président Eli Papa Tshisekedi. Où est André Kimbuta dans tout ceci? On a enlevé ce corps-là. Ce corps-là, c'est un Quinois. Où est André Kimbuta? Mais c'est parce que lui-même est dans ce bassin-là de corrompus, de meurtriers, des assassins. Voilà pourquoi il n'a plus le contrôle de savoir que c'est Kinshasa qui est en train de perdre des gens. Nous n'avons pas la guerre. Pourquoi il y a eu des chars de combat dans ma ville? Est-ce qu'il y a eu qu'un gouverneur dans la région a zappé premier soldat, il est le commandant de sa région, mais il est un président, le premier commandant de l'armée, au niveau national, un gouverneur, c'est la même chose. Donc André Kimbuta, apparemment, il n'y a pas un seul soldat, il n'y a pas un général à ordre à ça, n'importe quelle action de Kinshasa, ce qui action est d'abord dosé dans le gouverneur central. Donc, l'élection, André Kimbuta, il faut vite le remplacer. Mais si il veut le remplacer, Kinshasa est commis, je ne sais pas moi, j'aime le mot qu'on s'acanate. Il n'y a plus de différence entre les deux. Dans la cité, dans la solo, Kinshasa signifie capitale. Mais moi, je vous dirais que Kinshasa, comme capitale, ça peut être à Lubumbashi, comme capitale, ça peut être à Boma, Matadi, Bandou, n'importe où. Kingakati, on sait la présidence, capitale, peu importe. Mais Kinshasa, de sa création, reste d'abord une province. Donc, Bamasolam, c'est comme que Nasuka, papa d'Esfe, n'a évité combien de Ngonga, Tika Nango, mais la conclusion, nous avons tiré à Potozon en l'insalubrité. André Kimbuta, par échec, nous avons incapable de dissocier les deux verbes, ou bien les deux mots, l'insalubrité et l'assainissement. Au coquille, jamais qu'on touche assainissement, ceux qui ont lobé d'abord l'insalubrité. Parce que au combrimatique, le béco y a dans le sous. Régulièrement. C'est l'insalubrité. Mais il faut d'abord commencer par finir le problème de l'insalubrité. C'est comme ça qu'on peut se pour le paludisme, pour la malaria, pour la vaccination. Nos enfants n'ont pas besoin de vaccination. Mais on a besoin de poche, il y a maladie, la poche, il y a ngungi, et ça, les maladies peuvent provoquer paludisme. Biloko boye, oza pour benga, oni pour benga bat international bayana ba vaccination ba ko tobola bana biso bo combien de fois bana ba ko vacciner. Donc chaque fois vaccination, bangungi. Vaccination contre la typhoïde, d'Alanta, salité, poubelle. Donc tout ceci acquise que André Kimbuta c'est la première personne qu'il faut vite faire dégager, faire fuir de Kinshasa. Mais si le reste là, cette ville est partie. La rivière Nyon, c'est comme contaminée. Dans le passé, tu peux pêcher. Tu peux pêcher.
lelo ni bangola mike ni bambisa mike ba crabe ba nini tout ça ba crevette bazali susute parce que ba pétrole ba polymère ba biloko no sa cité salité na tango mbule ko ya e ko kumba ngona ba rivière biloko na kenaka malembe est-ce que oyebite mais c'est André Kimbuta que batterie moko kaka ya pamba o ya mutuka ba ko bwaka na epola ba plo wana ce que c'est mélangé na mai plo wana ekoti ko zo même plus de 50 ans pour longa par exemple na montagne ya Livulu pour moi plo wana ekomati na fleuve du Congo. Pourquoi? Parce que les plombs pèsent. Mais place on a plomb et vandeli et dans le cas mbeli o to to lobula o tanga na bassin mai lobi na tongo e kota la éruyer mais awa siko plomb éruyer kate mais place on a plomb ezali c'est le premier produit ezali toxique na mai c'était poison mo ko sakanate e ko boba mbisi et boba insecte mike o to zango besoin ka ba crapaud ba grenouille ba biloko boye donc autant dire que crime à Kinshasa ezaka kana ba imente ya batute mais eza petit na nature tout est détruit à Kinshasa suite ya mbom ya André Kimbuta n'a même pas le temps de ses propres ministres provinciaux mais azana temps ya kovana ba mtoke ba mbuta ba parler bate ba kengwa dondo ba ministre ba membe c'est ça c'est là sont ses amis. C'est devait être l'inverse parce que tu me diras pas que gouverneur a bandu azana ba relation na ba ministre oh ya ba Congo na ba ministre ya Équateur na ba ministre non. Chaque gouverneur doit avoir des relations avec ses propres ministres provinciaux d'abord. Oh, une force naïe. Mais quand André Kimbuta n'a que des relations avec Batu à niveau du gouvernement central, le Congo est parti avec André Kimbuta. Bref, insalubrité ou assainissement n'a posé que ce n'est pas André Kimbuta. L'autre tout naïe. On dit qu'il y a plan A, assainissement, plan B, l'insalubrité, et puis à répondre sur la question dans le Tokoye, quoi lui dire. Merci na bande konos boti ko landa masolo oyo e kamba maje pa ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana ndeto kuta susu weekend ezali ko ya avec mon pays ma patrie papa mayamba na radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. basali na nzambe na bakombo ya motu na kobelela kombo nini